Jour J-2 faire gola Adidas Arena biso nyonso toyebi eza koyinda le 20 pe 21 bandeko na nga nini ekoleka en tout cas esali pasi pe mawa komona bamaka rouge balite ya kanda baguvelo golwa basangisi ya bango bilamba bakabi basapatu bakabi e lite ya kanda babi meme toja azalaka nango mibale me alobi te fwaka bamoko kuna kozwa ya bana poto me ya pasi pe mawa batali kombo na bango na buku ya bomoi bamoni te baluki bamoni te nini ekoleka na ngambu ya bagolwa eza tricage to eza nini bandeko na nga tokosala analyse na nga na bino ensemble tolela na bandeko bayebisi biso tolela na bayeba kolela et voilà bienvenue sur notre chaîne la grande découverte TV abonnez-vous likez partagez déjà un grand merci na bino nyonso boko s'abonner boko liker boko partager en tout cas na part na biso tolinga bino mingi na bolinga biso te biso kotoyo bolingo eza kaka tata ndenge tata nzambe asenga biso tolingana voilà bandeko actualité eza moko actualité nous oblige voilà bandeko tomoni kuna ferego la délégation ya liboso ekendaki mamilela asali émission na baye basili kokende tomoni ba Blaise créateur bakei tomoni mwa bato ebele bakei vraiment ba musicien Ferre en tout cas bravo Ferego la asali oyo asengela eko sala soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye mais apasi pe mawa toyebaki ke ba ndeko na biso presque nyonso oyo surtout tomona ba musicien na biso bazo soutenir bandeko oyo bazo soutenir bango na mafinga tomonaki bagolwa bayaki balobaki Fally Ipupa memi bato afuti bato oyo bayaka kofingela ye bato amemi bango na poto azwili bango ba visa tomonaki yango na nga na bino elobamaki ebele pa bato ebele bandeko na ngai et tomoni pe na ngambo affaire egola en tout cas apparemment asali nyonso po amema pe bandeko oyo balobelaka ye bandeko oyo babundelaka ye bitumba pour ke bamema poto parce que biso nyonso toyebi mikolo oyo ezaka affaire moko mema ba oyo bafingelako bato poto zwila bato visa affaire ezaka moko et puis beta na Adidas Arena affaire toza nango mikolo yango wana beta na arena plutôt et tomoni vraiment Ferego la oyo bato ebele babenga ye aza loko aza musicien moko loko babenga bango ebele baza ba loko mais lelo komona Ferego la a signé Adidas Arena en tout cas esali biso bien et toyokaki déjà ba sold out ezali mais toyebi te eza solo to ya lokuta wana bango moka bayebi mais le reste oyo biso toyebi ke Ferego la azobeta le 20 na le 21 bana ya poto bakosepela tala kaka malili ezokende deja ekomi na suka deja eza na bato ebele basomba bilamba mi bamona na place ya kolatela yango te alors baoccasion ya boye ya baconcert ya boye ezosala bandeko na biso esengo mingi e tomoni mpe boketu oyo akombataka bamusicien alobi en tout cas ye aponi na ye ngambu ya Ferego la alingi na ye ngambu mosusu te bien sûr Fally moto ayaki kofongola yango bien sûr Fally amoni mpenza Fally aza ye na ye amona moko teti nga na falira ekesimba te mais na Ferrera en tout cas alobi ye voma soutenir na ye Ferrera en tout cas vie na biso boketu alobi akozala wana na Adidas Arena en tout cas bandeko bokozala bokende vraiment bokutana na boketu premier ekosala biso bien biso tokozela juste ba image tomona ka ndenge ezala parce que Ferego la na banzembo ana banzembo akobetela biso penza banzembo mystique et puis alobi tomitongisa te soki bato baoya ebele te aobeta pena acoustique ya mystique parce que biso toyebi Ferego la kote ya baacoustique kutu ya oloba eza te kota koyemba palolaka pena mise na biso Ferego la apalolaka taka moto abetela biso esengo na kozala nango nayebi te ndenge okolalela nga na butu lelo suki ya moto ekotelemaka mpe na butu lelo botala nao banzembo ya bongo Ferego la pena banzembo eza banzembo mpenza eza oyo papa Chéri alobaka ba chef d'œuvre ezali
toyoka pena banzembo ya ba mystique tala nsima zonga moto so epa obetela biso mwa vita imana na ndenge mystique pe en tout cas esa biso ka bien en tout cas bandeko na ngai tokozela le 20 le 21 oyokaka savainda avec Ferregola en tout cas tozobanga te parce que ata nde bato balobi asalaki sold out te mais quand même akosalela biso acoustique ekosala biso kaka bien biso tokotala kaka ndenge mambo ekende mais ya pasi eza komona bandeko na biso ozwi Marc Carouze ozwi Gouve le Gaulois ozwi Balekechu ozwi Bafivete ozwi Lite Akanda oyo ayaka koganga bandeko na nga na namona Lite Akanda sala émission ya posé te Lite Akanda veut dire na ebite soka melaka eneken avant ya osala émission to amelaka dopel to amelaka primis bandeko na nga parce que Lite Akanda tango ayaka kosala émission mungongo penze kendaka bagolwa bandeko na ebite ki pasteur ango ba pasteur so bapesa bango don ya koganga o nini po tomona ba pasteur musu bateya na bango na se mais ezokende nzambe aza na mutu oyo atasambelaka ayokaka mutu nyonso tosambelaka na se aoyoko arépondre yo mais Lite Akanda to comprenake te toyebi ki aza pasteur de solo te emsu boloba boya azaka pasteur a solo oui bamandeko bolaike nanu bopartage toyebi ke ye azaka pasteur a solo te mais toyebi ke ye ndenge aza wana azaka pasteur a lokuta mais sauf ke abimisi énergie ya kosakana te énergie ya kofinga fali énergie ya kofinga bagaulois énergie ya kochrétien même héritier oyo awuti kobimisela biso album ne ya chemin de la gloire ezoyokana pe malembe toya pe su kosala analyse ya inonce po azobinisa pe bato mikolo parce que biso toza na ngambu moko te biso tolobelaka nyonso Lite Akanda alaki de ya madame ke nazokende Lite Akanda kabi ba chaussure na ye ba chemise na ye ba pantalon na ye pa ba semeki na pa ba master mais akamwe ya place esali akende na aéroport boye kombo na ye monani te ayebisi bango boluka nanu bien baluki kombo na ye na liste ezomonana te ye moko alobi na fingi na lembi ndeni kombo na nge ezomonana te tellement alelaka pamba bandeko na nga abandi mbama kolela kombo na nga ezomonana te aye kobenga Marc Carouze ndenge nini kombo na nga ezomonana te bongo ya yo kuna emonani Marc Carouze pe kuna tika master nakabaki mingi nakabi ba chaussure na nga na ba sandale na nga nakabi omoni chemise wana naleka nango émission mingi nakabi me nga pe kombo emonani te baluki na liste bakomona te oyo eza tricage to eza nini nasepeli te vraiment oyo nini babi tokende na aéroport Lite Akanda bi te bozela non tobenga Gouve Lite Akanda ye kobenga Gouve mata yo position ya yo emonani Gouve pe kuna nafingi na lembi nagangi na lembi nagangi mingi na émission kapashi mais nasuka boye kombo na nga ezomonana kaka te nayebi te nasala nini natamboli na lembi na bamoyi koganga kodefendre praise pourquoi kombo na nga emonani te nalela na mungongo nini mbala moko Marc Carouze abi botelema tokende na ti aéroport visa bazwa yango na Schengen mais bango babi bazwa yango na nini na affaire étranger bango babi bakende na ti na aéroport obike baketi na aéroport babandi koyemba babi ndenge ni kombo na biso ezomonana te totamboli tonyokwami togangi banda makambo ya Stade des Martyrs tozwaka eloko te tobeta Stade des Martyrs biso bapesa biso eloko te sikoyo double arena double arena le 20 na le 21 tokende te nzoka nde bandeko na nga Lite Akanda c'est normal mpona ye pourquoi parce que soki bozo se rappeler na 2000 je crois 22 ou 23 barefulaka Lite Akanda
akendaka poto banzela batiraki et tout na ndenge barefulaka ye azongaka. Alors nde nayokaka bato balobaka ke soki barefule yo fo osala sous 5 ans avant okende poto, avant bandela ba démarche. Mais so za na mutu oyo ayebi makambo malamu akobetelo pe ka ba cop ndenge ezalaka ekoki osimba pe okende poto. Peut-être eza ba raison oyo peut-être bakopimela pe te akanda visa meza nango fali te nde bandeko mosusu baoloba fali akase bango et tout. Soki fali akasaki bango nga akase pe ba musicien ya faire gola. Alors pourquoi ba musicien faire baleki ba porte parole baleka te to bato balobelaka ye baleka te. Bozomona te ke quelque part pe botika kovimisa fali motu. Bongi boloba ke fali mutu azopesaka bato ba visa wana non, eza ba ambassadeur, eza likambo ambassade, eza likambo fali te. Bandeko nanga quelque part pe totala makambo susu avant toloba neti ka lité akanda toyeba ke lité akanda azala déjà refoulé. Alors depuis azala refoulé 5 ans nanu ekoka te, mais pona ba gouve en tout cas ba visa musupe ezaka facilité pona ozwa yango. Neti ba visa États-Unis boye eza facilité, ba visa ba Schengen wana ezaka pe facilité. Alors peut-être eza nango kaka faire atie mutu atie liste na ye, mais msusu batali bakopesa bino nyonso te, msusu par rapport ya crédibilité, msusu bon toyebi te po nyonso wana esengaka crédibilité to bosana pe te faire ewumeli po avoyager na ba musicien na ye 18 ans. Et 8 ans vraiment, mais fallait quand même, faut que Mbappé qu'il fallait abimara déjà mingi, kendaka États-Unis à zongi et tout, mais faire quand même à zwa qui temps. Tout le monde année passée à les États-Unis, nanenga betaki, ba année mususu à voyager à pays d'Afrique. Bref année, ba pesa ba on komba ba locaux. Mais ba Amérique, Asie, nini faire en tout cas à 8 mois de temps. C'est possible aussi. Ba pesa bango ka ndambu peut-être par rapport à crédibilité par rapport nde babimaka mingi te peut-être yango pe koko sala vraiment bakase bato mosusu bakende te toye na ngambo aleke tuna fifete baleli pe malgré bakoloba na soni me bazalaki na kondima ke bakovoyager basali musala bafingi bakretien ba dénigrer, ba recadrer, mais lelo en tout cas eloko babanda ozela bazwa bazwi yango te courage na bango elo okanga na oloba bandeko nanga osala musala ezala loyal bosala musala na bino buta mami lela makambo afali akendaki ya faire pe boye ye wana akokende pona koloba ke azosala musala na ye bien tangi ba classe na ye, mais avant asisa classe to mona déjà banda musala wana avant. Mais lelo mami il est la sisi classe a sisi classe na kati ya musala déjà zu ba expérience ya musala a continuer classe na ndinga silisi. Alors bandeko ba journaliste bozala ka wana te po finga ba musicien po lobi ba mema bino na poto bo fingela ka bango bato et puis ba musicien ba komi ya ko comprendre bayebi déjà qui est flatteur qui est flatteuse bayebi biso ndenge déjà bozo sala musala na bino bazo yeba bino bazo mona bino et bango mope bazotala oyoyo na opese pasa non lobi akofinga nga te lobi akochola nga te baza batu bandeko nanga. Alors tango bosala musala na bino eza loyal boya te bofingelaka bango po lobi bamema bino na poto ekosilaka te ti mokolo nzambe koya poto ekezalaka kaka poto mais makambo nde peut-être ekochange. Soki bozotala bien baane belé leki ba journaliste bazalaka na difficulté ya koya poto, mais lelo omonaki ba Frank Stemai bakomoya ba poto na bopete ba Vincent ba Mike pona ni musala ezofuta bango bafingaka te basala juste musala et na musala na bango baosala ezofuta bango yango esali ke lelo bandeko wana bakoya poto na facilité. Alors pourquoi pas bino pe bosala musala na bino na ndenge ya malamu pour que lobi pe bokoma poto na facilité. En tout cas bandeko nanga foko. Et voilà, bisous, bye, tout le monde a une balade.